Ingete, boya kokota la famille Libota toujours. Famille Libota de Belleville Kandi, famille Libota de Poutine de l'écriture, famille Libota de Likambo, famille Libota de affaires, famille Libota de masolo, bande konanga koya kolala kola mukana ya moto, Zaire eza ya kuzika, Zaire eza ya kotumba mala famille, Zaire somo, sold out, biso yoso toyebi bato o bakoki kosala sold out. Na 3 heures et quart à 3 heures du temps, eza bongo ka famille Libota, le meilleur fan du monde. Et lobata bande kona biso mosusu, bande konanga dossier lisusu ezali. Kolala kola mukabande konanga bino moko boyebi, communauté na biso eza communauté moko ya makambu, la famille communauté moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Ezo dépendre kaka na air oyo bokolanda mama na bino INSNM officiel. Bienvenue sur notre chaîne INSNM officiel la famille. En tout cas, soki ezambala liboso et salemi kenon oya kokota na chaîne na biso ya INSNM officiel kande tokendaka nango. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobanoye la bino ba masolo ya kitoko, en tout cas bokozala na bino informé directement. Eza bongo ndaebe ba biso tozaka awa la famille. Famille Libota sold out la famille. Est-ce qu'on peut faire ça? Ata bino moko. Tokoki kosala makambo ya bongo kolala kola mukakabwe na ba sold out moko écart à 3 heures du temps. Balobaka oh famille Libota, Belleville asombaka ba abonné, Belleville asombaka ba view, ba famille Libota wana ba existaka te eza ba robot boya koyebisanga siko ba robot bango nde bakende osomba ba billet. Yango balobaka toujours mai eza na batu mosusu o bazana ba bénédiction bazalaka neti mai ya malili eza nango kimeme ezosala makambo minene, mais batu oyo bazalaka na bénédiction te la famille bazo ningana neti mai ya moto oyo ezata kutu na venir te. Non, famille Libota toujours. Famille Libota toza vraiment ba fan o balobaka ba fan numéro 1. Famille Libota ba fan penza numéro 1. En tout cas, grand merci na bolingo o nyonso. Premièrement, famille Libota to la qui s'en vers Belleville. Belleville kandi akomaki na niveau ata kutu ba communicateur. Bino moko boyebi déjà Belleville kandi apekisaka kutu ba communicateur na yeba ya kofinga. Alingaka kutu ata ko sentir te que non yango wana ba communicateur basala ki boye ba mataki ba kitaki alingaka te. Tomona kango biso nyonso tolandaka yango awa biso nyonso bandeko na ngai. Belleville ebele bakomaki kosangela ye pona koyaka kofinga, koyaka kokitisa ye menzambe ya lola oya yebaka kotombola ba oya ye atikaka pe Belleville na biso te. Atambolaka toujours elongo na Poutine. Akendaka bisika nyonso na Poutine. Tala lelo ba résultat ya malamu ba résultat kitoko na écart à 3 heures du temps kaka bino moko boye boutu komona awa sold out bandeko nanga na ndenge moko ya kitoko. Toyeki kovanda ka boye toya komona tonton na biso Blaise. Na bande ebela batu biso nyonso famille Libota toyebi tonton Blaise, toyebi papa Blaise. Papa Blaise oyo na filme na biso mosusu oyo akosela Belleville makambo. Oya kosela mama na biso makambo awa teno ye muto boma mobali pour que ye papa Blaise abala ye bo se rappela na film la famille boyo kasiko makambo ye ko bimisa pona Belleville nzambe na lola tambola mokili omona makambo to matisa na biso ka ba volume partager na o video tiango na ba stati tiango famille Libota bo s'abonner massivement na video oyo s'il vous plaît na lingi na mona ba famille Libota sika blususu ba kota ba s'abonner na oyoka penza sebele toyoka nanu tolanda papa na biso Blaise nazotiela bino na système moko ya audio moyen na tia video ezali te tolanda ka audio oyo maloba papa na biso Serge azoloba tolanda ngai chaîne ya mangai Belar télévision na confirmer na likama o confirmer te ngai olia nanga kolata nanga maladi na ngai soki na ke tourner pa Belleville ne na Julie na chaîne na télévision so ina confirmer roni Blaise Ulkam famille Libota oh olingana lo baka famille Libota mais na sala famille Libota déjà oh baletsanga ngo déjà na nzoto bandakala
ata kutu tango na kutu tango nazo bake ngai na zamu tu na makamo bandika ki ngote bato balinga ngote eza na ngote autant so pour un spectacle yé non chaque fois tango na lekata na lobaka position na nga eyebana kinga na ba chaîne nyonso na kenda na ngati ensuite nde tozali boye olinga te tozali na deux tendances kaka oyo ezoréunir mibale ou bien oza ou bien oza te totika hypocrisie nini tosala hypocrisie nini tosala soki nalobi par exemple soki nalobi ke exemple soki nalobi président Massassi en tout cas coup de chapeau apesi penza les meilleurs ni maman a changé na komuta Massassi non il faut kaba olo babe ya batu kwadi tala prince ata na bible acte des apôtres 13 verset 22 yoka bible. Oui, il avait rejeté. Oui, il avait rejeté si c'était pour le roi David, laquelle a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ani, l'homme selon mon cœur. Donc, Nzambe écoute, ouais, Nzambe a fait sa position, n'est pas David. Ok. Alors que David est l'homme selon mon cœur. Donc, nous sommes pas Nzambe. Vous avez une belle vie, ce qu'il faut dans le Malisou. Ah, juste ça, regarde, me dit titi. Ah. Il n'y a pas comprendre le phénomène en côté. Est-ce que son habit qui n'a pas belle vie? N'a pas allé à te? Oui, mais tu m'as dans ton signe. Léa. Na lobango na télévision à haute voix. Nga bato basala nga bolamu na kuwanga na ka bango te. Sikoyo, belle vie wana. On est belle vie, on belle vie. Ah, papa, oui, ya. To bombi ngope mingi na za boyeko na bombi ngope mingi na kolinga ka ye po na linga ka ye. Bo sala ba manigance nyonso boko sala je ne suis pas là. Bon ka ba film c'est belé bon kata ba émission. Ata boki ke Blaise na festival na nini na spectacle à côté dans lingue kaka po oya sala po na to bani na Belleville lo dia to bani na Belleville banana ya yote ba major bisali pour ni ba image on ni so bozo tio na TVT en tout cas ezana to futu gato za ta ba catégorie so za sagité za quand même intelligent so za intelligent ça quand même besoin pour ça de qualité mais aux actes intelligents aux actes sagité aux actes zobaté en tout cas je suis désolé au moins dans le bas na tanga kombo ya mutu bon c'est lui qui se sent piqué on l'a fait c'est bien merci de nous continuer l'histoire le lot vraiment tout là découverte sur quand on va faire un bébé ndeko na yo ser na yo si là tu as la spectacle makamanga ngoyo omoni susu makamanga susu awo yo bandi ko tuna ba question boye ozolinga na loba po bakata bakendo tia susu et to sola aux invités pour artistes là yo kanisi penza belle vie na sila par penza na problème oyo yebi lobango tenga me otuna ba question tozo solo olobi to sola tenga na tunyo limbisa ne na otuno po ba question za yo ba réponse nga o répondre te yango na nina ebisa yoko mutaza na maseke entre ba mbala zaki mutu baza na mukila azati do ndoki azati ndoki bandoki bato nyonso bazulu ka bolamu na bango te mais question pour na nini te soki sila asali loko malamu bato ba bete na ngoma kwa nini est-ce que soki nde na lobi boyeke sila soki asali loko malamu to bete na ngoma boko ale Belleville siliki on parler sur spectacle hein papa nous autres on va pas malembe pour to va pas comprendre que to parler sur
otalaki spectacle ya ndeko na yo natalaki te mpo nazalaki te otali te nakendeki te spectacle asila na bandambu nde bazokatakata nde bakokatakata yei le temps mosusu ya otala na ndenge ozwi te yango otala wana spectacle yango mona yango ndeni est ce que théâtre ezalaki au rendez-vous papa asali mosala na question nanga asisi te lemba question nanga oza artiste nazopose question mokoposenga mpe question na nganima réponse nga asisi question te napose kaka toza na art toza na critique ya art ozopanga tokritike te nga na oza critique te toparle te oza artiste comédien kosala analyse na ndenge otalaki bavideo ya ndambo wana est ce que théâtre ezalaki rendez-vous eza bavideo ya ndambo eza mobimba te ezalaki rendez-vous lwemba eza bavideo ya ndambo kasi omoni sikoyo oza na besoin naloba te te esimbaki te na oloba makambo wana question na yo zela réponse pa na nalobi natalaki bavideo ya ndambo ya seconde ya ba 2-3 minutes jusqu'au télé parti siko réponse yo ozozeleza nini sur télé parti ni réponse ozozeleza nini yo télé parti ni to parler rasi art non nalobi zela bon tika na répondre avec sincérité na répondre avec sincérité il a asalaki mosala na ye oyo nga namonaki eza na parti ni otala ye mpo na nini tenangi toparle si yango te toparle si yango bon baparti oyo nga namonaki ezali namoni ere moko en groupe na bamemika bongo je le sali bazalaki en groupe na bakapanga namonaki wana namonaki baparti oyo aobina namonaki na parti oyo ser na biso gabriel azokota baparti nga namonaki nde toyebeli théâtre eza spectacle totika na biso owumela awa te mpo bakata bien batia totika na biso owumela te mpo ngai na oloba na nga kaka verité le problème eza kaka ngai na oloba ngai blaise lisumu na ngai eza verité peut-être ozoévolue otali Frézel Lombe aseni otali video yango te fameux vidéo oyo iseni lisusu lelo oyo bangofinga ya amofinga ye makasi c'est comme ça eza ningwana ti bosikoyo nga mpenza nini nazali boye ça m'engage pas omoni papa elombe makambo alobaki eza koangaye wana 1 2 oyo ye azoloba na masonge na vérité eza pa na ye okosunga biso bato baotala biso kotala yango mpana yo omonaki bafote eza wapi nazolingana omoni problème ya analyse ya lelo ya Congo analyse ya Congo lelo il faut ezala na avantage ou bien na désavantage alors nalingi napesa bato avantage te nalingi mpe napesa bato mpe désavantage te le problème ezali po ebosana mpe te yini papa na bango bazoboya yango balobi ata wana eza problème na bango babi papa Lombe ata bayebisaki yo te me bayebisa ye papa bodo sikongo yangani nga tikala kozala na groupe simba te siko yangani potika olubilanga problème na président Lombe mais non te pas nakosala analyse lwemba otala bato moko boye groupe moko boye ya koya kofinga moto oyo aza papa Lombe oza artiste comédien toparle si kaka yango kotala icône loi papa Lombe oyo asali na théâtre na biso oyo lelo so totali théâtre na biso ekomi ata na 4e génération ya ye 4e génération ya ye qu'on se dise la vérité oyo bazo bakangi mpe comment banzonzing ba YouTube tout ça mais osaliri ye kofinga ye pour nous tous à la claire ça il faut tous à la claire ça ba communicateur ya sila sikoyo est-ce que soki ba communicateur ya mama Belvi ba ekoloba bolamu ya mama Belvi to boyango te soki ba communicateur ya kuna pe ba ekoloba mabe ou bien malamu
bango ndi baza nango na mutu na bango bango ndi bayebi nga penda naza mal placé ya oloba makambo. Mais l'analyse, donc, selon l'analyse, analyse artiste et comédien, ndenge théâtre on les autres qui ne les problèmes ezani bato bazoya ko rendre compte na bango na ba oyebi si quelqu'un moni lelo kotala français lo ba elo moko dis-moi ce que tu fréquentes je te dirai ce que tu es ezala bato mususu sotali milliers na ye au comprendre que il est qui mais na limite na ebi malokola insulte président Elombe a mérité ba respect mais lokola bato mususu balingi ba sali personnalité na ye ngani ngana olobani ngana na ba respect na envers ye aujourd'hui le monde marche comme ça ceux bato ba reconnaître yo tant pis on continue la vie continue nzele za mulai to continue okende. Mais ya malamu il faut ezalaka lwemba nakotikalaka mokolo moko te ko accepter bana na ngai ya groupe batelema bafinga mutu moko boye ata oyo alongwa na oyela ye mais lokola ezali na baintérêt na baavantage na badesavantage okontrole nani okontrole nani yango nomoni ke lelo soki président Elombe azosibir makambo wana ezaka neti ngai pete bakoseli ngai likambo moko mais okende ofunda nani okoloba na nani lwemba vérité ata esali 7 ans echange tout babenga oka vérité Bible elobaka vous connaissez la vérité et cette vérité vous affranchira. Ce qui vérité, nous avons affranchi, nous vérité éteindre. Makambo lebele toloba lelo, toloba ngoba papa na biso baloba ngo lelo comme réalité. Tant mususu, makambo mususu elomba lobi comme réalité. Alors, inutile. C'est quoi que va propos na yo sentir ada choqué que papa moi na emoko o ya sala lelo yo yemona alobi yango na video wana asalaki sila na esprit ya lipati asalaki sila na esprit ya mindondo asalaki sila na esprit ya bomengo ya wana lobi nga naza mal placé ya oloba makambo wana lokolo yo salaki analyse otalaki pena ki makambo ya lobaki wana to bettre so masuru misu déjà po ba business batalaki na ye tebimi ka za raconte sila nga na yebi ki na kati ya video wana tokoleke eloko te bakestion ezalanga nandima okande wana tokende pardon malemi tokende tosilisa émission na biso na kati ya video wana alobi spectacle ya Belleville na showbiz eza kontataki ye asalaki mise en scène pe spectacle ya Belleville oyo esalema na 13e art Belleville akontataki ye déjà avant po aide mpe na mise en scène ezokende wana eti mwana moko juske aza na makolo na ye so likambo azokontakta papa na ye mwana mosusu eza ndenge yo moni ndenge oremarke oui ndenge oremarke nasali ndenge yo sali papa analyse nasali au moment tout omonaka même na baatelier de renforcement de capacité artistique papa elomando oya koassiste banini tout ça omoni analyse oyo sali nga nazwi ntango asala analyse donc oyo nyonso okoloba na makambo wana ndenge elekaki nga naza mal kolanda yo oka neti ozobanga retour mo boye pesika abanga motu ya miniature ezongi bon ndenge nazoloba boye batianga na miniature yoka tika naloba no elomo okopermettre nga naloba omoni eloko eza bien conçu oétudie bien baloba yango na certitude na vérité parce que oza na yango siko makambo wana na omaîtrise yango te nazala na simba te nazala natikala kozala proche ya président Elombe te natikala kozala atako to pembeni te donc makambo nyonso o président Elombe aza na tendance ya koloba
oya kozalaka nango aloba eza koengage ye na obanga nini mpo ngai na kati ya makambo na ngo nazala artiste na obanga nini mais to parler si analyse ya vidéo nazoloba sikoyo nga naza mal placé ya koloba mpo nazolinga naloba lokuta te nalinga naloba lokuta te c'est vrai que tu n'étais évolué otalaki ayesu pa dudusu asali nini c'est dudusu pa ina ba propos mo boye ya bien te contre collègue na bino anse que surtout kutani na ye na kobeta ye bani tout ça et ko arriver en sa salle les voice avec ba jeune ozulu ko sala communicateur et tout ça dudusu pa yesu ko répondre et so na kutani na ye na kobeta lelo bino ba artiste amondinge mokende lelo théâtre na bino o mokende aloba bo mokende aloba ba tendance moko boye oleza moko bakia mon loyal mais mokende na ndenge ya mabe ça analyse par rapport au théâtre lelo ndenge mokende bon nalingi naloba nao boye lokolo oza na besoin toloba makambo bato so nalobi na yo ke nalingi korépondre o makambo wana te oloba nao banga oyebi makambo so tosalaka lelo totalaka lobi nango moto nyonso aza libre osala makambo alingi réponse na nga wana moto nyonso aza libre osala makambo alingi mais baconséquence nango nini c'est bien merci tozo kende vraiment na suka ya émission na biso vraiment aza na événement monene spectacle monene en Luzolo aza na événement monene spectacle monene eza bongo na le 11 juin vraiment bosomba billet bokende noko soutenir Ans Luzolo humoriste vraiment boseka boka bu jour amo ya sakana te tokomi na suka émission na biso bato ba retenir nini na passage na biso ozangisinga kimia radessus na desi te mais ozangisinga nde kimia kozala desi ezelo mosusu kozanga mpe kimia ezelo donc ezali ke nakomi nazozwa décision mo na kati na nga ke naosala suka émission te ntango so émission suka ngo naosala su te mpo nazoyeba te c'est au juste c'est quoi eza nini au juste eza nini bato ya mokili ata kutuma bango non tutya na mwana mamai na 20 vi oyo toza na yango moto akosungaka yo antake moto azaka motu yango omoni nga nakoma koevite makasi kozala na baproblème na bato yango nabaki na otanga komo ya motu nyonso ate toute facilité balingi kaka mpo olingi na yo natanga te me eloko moko mpe nalinga naloba mpona nyonso eloko blaise akoloba ezali ke tozala quand même na mwa motema ya malamu tozala ata moke na motema ya malamu nafandaka chaque fois so nazosolola na frère na ngai Marco Kitenge ntango nafandaka naosolola na ye tozalaka chaque fois na badeba oyo topartageaka tolobelaka toujours lobi omoni ozala moko mosusu il faut naleka wana kaka pa prince azali naoleka kaka pa prince azali nalinga te naoleka kaka wana alors soki naza malamu te na prince eza mabe mingi soki oza na problème na motu tolinga te bato nyonso balata likambo charge ya likambo wana oloba no te naoloba na banani bato baotala biso bato baotala biso soki oza na problème na motu neti nga personnellement natikala na eloko moko omari mpe boyokanaka te non age omari anapesa mbote ok chance age omari neti yalule napesa mbote yalule nga mpe nde nazala so na problème nalinga so ba problème na bato te yalule mbote yalule
Président Omar, notre bengue derrière na bino na ba film zo tanga. Moi de la PPC la moto. C'est pas bon ngomora na PCC président Omar aloba nanga. Bon aloba nanga ite mais aloba muna matanga ya Jani. To fandaka place mo abengi na to tirima to sur makambo. Aloba nanga, aloba Blaise. Les loups. Ba loup. Eloko wana etikala na mutu na ngai tala nako ata oyelinga ba million na omaske vérité za vérité solo eza solo nde na oloba boye belevia alingaka solo makasi alingaka baloba na yesu naza hypocrite te to apprécier bato nyonso na époque na bango so moto aosala makambo na ye bien omoni oloba te tant pis pour toi mais olinga te soki oza na balakini bato nyonso bakotana molongo na ye soki oyokanaka na songolo mpakala te bato nyonso bayokana na ye te naza hypocrite te Blaise Lukano Jean Blaise Lukano famille inda ebeba biso toza kaka wana bandi ebela bato biso nyonso touti kolanda papa na biso Blaise touti koyoka makambo papa Blaise na biso auti koloba papa Blaise ya famille Libota toyebi biso nyonso la famille alobi na motema na ye moko na en tout cas surtout na ebandeli nde salaki nga bien alobi soki lelo oyo azolia soki lelo oyo abeli ayebi ke mbongo eutaka kaka na famille Libota ayebi ke mbongo eutaka kaka na Belac Production alors ye aza famille Libota emata ekita ba place mosusu soki baolinga kobenga ye babenga ye me ye a préféré na ye azala honnête azala na ye famille Libota toyebi ke ebele ya batu surtout na monde ya théâtre na biso toyebi batu mosusu bakomi kaka parce que kuna babengisaka nga na koma mutu akuna soki lelo baboyi kobengisa ye c'est fini en réalité tonton na biso Blaise papa Blaise aza mutu kutu na famille Libota jouaka te ezalaka na bafilme mosusu batiaka ye ezalaka bafilme mpe mosusu batiaka ye te mais ye penza andimi na ye kozala famille Libota en tout cas coup de chapeau kande tolobaka komona mobali mbinga ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko